Bienvenue na bandeko banso bozui di bakwa kolanda magazine lelo magazine kini etumba opesa makana mwana ya suka bajoka Serge Buolo tika to pesa mbote na bayi banso mesana kolanda biso pe bayi oba mesana toujours na ozala fidèle na ngiri etumba lokola Mamirei mamoneke ne pourquoi pas mama Chubasken na papa na biso sa malosa ya patisi bimbili na Kirfula monjon papi ya bravo na kofungola basango na ngai na commune ya Njili pai wapi mwana mboka Ange Mbala oya mesana na kosunga population na ya commune ya Njili akitaki na commune ya Njili pona kolongola salite ya rumeli kifuruki bola makota longola ngombe mwana mwasi Ange Mbala alongoli yango na quartier na ye na commune na ye asali fierté ya commune ya Njili bona ndenge lokala luyuma eniatamaki na mwana mboka dia sombale pesa biso passage to mwana ndenge lokala luyuma ileki toke mwana mama talaka makamboyo jamais za na Njili salite boye kifuruki bola mama yesa mamonekene mwana masinde azumokana kobongisa awa komo na ye mama Ange Mbala yende alinga longola salite na commune ya Njili metala makamboyo za mezalaka na commune ya Njili mibali bayaba kosa me mwana mwasa ye alinga longola ngo lukala luyuma ebeti boka ndeko ndenga peseli lukala luyuma awa toke. Bonjour monsieur. Falco Lukubika, le porte-parole de la groupe Basse Kilo. Voilà, merci beaucoup monsieur Falco. Doza positionnement na entrée Likia Sainte-Thérèse, direction Kaboni 3 na 4. Koto na droite tu na quartier 3, na gauche tu na quartier 4. Terrain à Baleine jusqu'au fond là-bas. Voilà, donc dans le cadre de la salon, initiative pour na honorable Ange Mbala. Fiti honorable na biso Ange Mbala. Dans le cadre de l'INC, on a Asbel Naye, biso tous les amis de Ange Mbala. Ça combien de place? Place Oyo, en tout cas, tu dirais non fort. Donc, négama et Tony Boye, tu peux être en 7 ans, 8 ans. Notable baza bien sûr ceux ba pesi maloba volonté ya muto sala ngo azati donc on biso moto moneka na cadre honorable na biso na cadre na biso ya base kilo yango singa ke to kuta honorable Ange Mbala ye to pesa ye kana biso o tozana ngo donc toza apemene la police na sima la police. Merci beaucoup. On le bien comme l'ami Falco Lukubika. Tala bayebaka mokolonda kuna ba geste boye mwana mwasi mama Ange Mbala akanisi fierti na ye komi na ye abotama Njili ya kolongola salite oyo po ba mituku bakoza kana munoko kenga na mwana Njili me musala boya sala kana yete me mwana Njili solo yeba na geste boye ndeko tala kama ko voter turo ko voter mabete tala Ange Mbala azali mwana bino ndeko na bino kifuruki bola pona turo eke yo ngonga beti ngo tozaka kana commune ya Njili Kirfula monjon et pas wa baloba ki mama ma vie mama mon cœur isika oyo ba mama ya quartier 7 bazwa ki ba remise ba pani na bana bango ba baki na ba kanisa pa mama na bango na ba pani za ki kitoko mingi na commune ya Njili na quartier 7 jamais salama ba bana B7 ba sali yango oya poto wa madongo zo musku mintiki je to mare le pionnier Richard Lwemba bona na ndenge e pesa ki lukala luyuma na commune ya Njili toke bana baye baka ba mama baye baka ba koko na bango baye baka na bakona na bana mikia lelo bana de exemple en tout cas merci mingi za ba bango na kobe Yesu amen. Oui bandeko babolingo bozomona o ali 47 metara bandeko na biso ya poto ndenge basali bolamu na mama na bango mama basepeli batontsami na sengo jamais ezala depuis banda mobutu ti lelo na mwana makamabo ete na commune ya Njili. Oh mama tondesa mine sengo tala nage mama kuta komi koyemba ko kazongi muzikana akomi ko sala ba acapella o jamais ezala James Mabiala Njilo à Paris John Thomas le pionnier tana zoyemba tana mama oyemba ayembi yembo ko vocal yoka ye kitoko mingi dikambote yala omela ta kokana yo vote elengi maloba nino ko ozongisa pona bana na yo pona bana na sengi kaka merci na bana monga kitoko mingi likambo te mamire bamoneke na etala makambo yo akuto komi pa koko na biso komo na nani yemoko ba komo na komo nani Matondo Pauline na Ditina
Tondo Polina Itina. Boni point de pese komba kibe. Koko kibe. Point de pese komba koko kibe. Wana na sali saka bana nabino ba mama. Nazaki ko sali salele nazaki na mikuka. Buta katene selene kon kaufiki bu. Ozana René. Kolongwe pa koko René na kombo ya Québec opusane ka malembe to koma kika na kadese tuwana me ya kwa moko boy koko moko bebe ndusa na ye koko komo nani umuna ngai Masaka Sophie. Voilà. Moni mama mémoire za kosala. Oui, mémoire za kosala koko Sophie Masaka pesa indusa malo pona bana na pambola bango olobinyi pona bana na seti. Bana na ngai kubuta eza elengi. Wow. Na buta na ngai basi mibali. Bana na ngai ntangu na ngai kuki. Bakanisi ni ngai. Oui. Leto kuko kutika mama na biso ndengi wana te. Mama buta na ye. Yangwana na sepedi mingi bana na ngai. Bosala bonuna. Ndengi biso mama na biso na nini. Na tika ni kwa kiba eloko ya mudute. Nakomi na suka na ngai magazine lelo epesa maki na mwana ya suka bajoka Serge Bouolo tika to pesa mbote na baibanso oyo batala ki biso lokola papi ya Bravo c'est le moment James Mabiala na Paris Muscu Minteki Bo Gambia soki te mawa mingi ya onto lobike merci na oya pe ya kisima ya kamera to benga na kombo ya Blondie Dia Sombale elongo na Salem na pesi bino mbote bino banso bolandaka elongo na biso magazine na Kinetumba Fiskabeya Jipelen Tumbo pona ngana baake suki ya pembe na molili emona na kate me motema mabe na yo ezomona na pona njile tumba tika biso to sa musana na biso na nzambe ngana yo innocent ngongolo bageta tro baga turo ngongolo bageta me turo luvumbukiri ya wana lobiki lukala lo yuma ezala pona biso turo yo na kangisa dossier na nga na kena ngai ngana yo mbala sima merci beaucoup.